Le roi de BBN fallait donc 4 bassales. Alors ça l'opération à bassale, tu dois comprendre qu'est-ce qui se passe. Nicolas, meilleur docteur. Il y a une opération à bassale céphalie. Salle et arbres. Il y en a 3 étages. Tu comprends que ça c'est un étage et puis rectangle. Si on y a surtout on est qui wapi. Ngana osenga la batafali boyaka awa. Bo expliquer biso salwana. Et comme il bongo pona nini. Bravo la faire rigoler tout le monde qui plein Rotana. Il y a hier dimanche ne elekela ki maele na bateau. Niveau ya plein d'agi na Charles Club elekela ki maele ya bateau. Comment on va monter coup d'état au fait fali coup d'état ya makasi boy. Okanga bateau nyo sauter pas na yo ba kende concert a fali te. Nous olo yo ba warrior sur ba zuyo. Makambo ba warrior ba ko sala yo. Tu vas regretter ta vie. Donc cela veut dire festival est la fête. Il y a musique, il y a Congo. Et ça biloko ba grand na biso ya calendrier fadi basala. Bango ba rata ko sala yango yango faire rigola ye nango. Ngai na moni na kata cherche ba tumusu ba koti mais na poko na ngala li mokate. Dans ndimi na yala nenzala mais akota ka concert à faire. Beaucoup no rotonda. Oye zelengi lelo te ko comprendre que faire rigola a comme kozongisa biso na bilengi tozwa te. Donc banzembo nyonso tu ya faire ya depuis 2012. Lelo to komo yo ngo ndie banzembo sika. Pour vous dire que faire quand on parle de la musique congolaise directement tout le monde a se faire. Token en Rotana rapidement tout le monde qui consomme à Rotana $250 coupe singleton $150. La histoire ya musique ya Congo lelo. Tokocha mutu musu te. Tokocha kombo musu te. Tokomona mamoro fere. Pour depuis ce rigole a décollé. Na atrali okitate. A okeni. Voilà, merci na ba abonné na biso nyonso ya Congo Source Télévision. Merci na bino na confiance au nimesa na kopesa na l'homme sans dans un corps sans. Motomoko bopeto ayebi lisumuté likambo na moto te. Merci na bino, merci na le DG Giresse depuis les États-Unis. Là, je vois directement balobi Sam Kunku le nécessaire papa bio. Vana na ngwende na yo ya maman aimé Kunku ya yo yango wana na moni directement balobi. Pire ya petit na ya san vungu ya basan depuis Chicago ya yo yango wana fils yanga na sida fils yanga mobali hein ya yo yango wana Fabrice Lomolo merci na sepeli na yemba ngumang poto solo la moi rapidement ma solo ya weekend nikona ondoye la bino chaque lundi bon messana na ma solo ya weekend chaque lundi nga nazawana na bino on appelle ça rabino d'information ya masolo ya weekend. Toko beta li solo weekend eleki ndenge nini. Et puis toko sala ba analyse par rapport ya weekend. Na ebisaki na biso que toyeba yango actualité et obligeaka biso toyaka poto pesa rabino d'information. Donc maintenant nous lisons ya papa Hervé Ferrego la Jésus des nuances moto ya Yambo. Moto oyo azo bongo la musique Nicolas tozo benga e papa plein. Ah Ferrego la Nicolas papa plein. Na yebisaka la bino que Weranson ba benga e phénomène pona ba plein mandako sala. Siko lelo Ferrego la to benga e nani.
phénomène ngema weranson babenga yango parce que asalamaka mo ezalaka baphénomène baplein banini babenga phénomène sikoyo fere aosala baplein aosala makambo ebele tobenge nani toke na Rotana rapidement tomonaki conseil ya Rotana $250 coupe singleton $150 bamesa plein Nathalie Diomo a un commentaire au fait rigola au sali plainte na ce qui est mabe Rotana dans la place débouté et dans la place assise bat ba kotaka et dans VIP bat ba kotaka pour ba fanda bata la concert et non bat ba kotaka concert pour ba dans la côté les ma possible hôtel me belé bo zipi bato ba ya vendre c'est ça Rotana. Bravo l'affaire Egola, tout le monde qui plein Rotana. Il y a hier dimanche né elekela qui maël na bateau. Niveau ya plein d'agi na Shark Club elekela qui maël ya bateau. Les gens sont demandés ba mituni mais faire comment ko zala emeti na niveau oyo. Comment faire ba ko lingela eti na niveau oyo. Ngai na moni na kata cherke batu musu ba koti mais na poko na ngala li mokate. Dan ndimi na yala nenzala mais akota ka concert à faire. Beaucoup no rotonda. Oye lengi lelo te ko comprendre que faire rigola a komi ko zongisa biso na bilengi otozwa te. Do banzembo nyonso tu ya faire ya depuis 2012. Lelo to komo yo ngo ndie banzembo asika. Et zo lekelanga comment la faire azo yemba banzembo ya depuis 2012 batu bazo yemba yango ndire nzembo ya bimi album alelo. C'est pour vous dire que faire quand on parle de la musique congolaise directement tout le monde a se faire. Donc si on donne le bela to mettre histoire ya musique ya Congo lelo tokocha mutu musu te tokocha kombo musu te tokomona mamoko faire pour depuis faire gola décoller na atikali okita te aokeni tomonaki biso nyonso tu conférence de presse ya Festigola et tomoni lelo comment des artistes babandi kolobela yango avant faire Egola loba tomoni depuis Pomba a annoncé ngo azobenga na ba fanatique ne tout bazala wana po akozala na Festigola tomoni Patrick Beckham a annoncé akozala na Festigola. Moi, je suis en train de dire une chose. Il y a beaucoup de gens, comme Bimisa Balingi, salut festival wana, Bimisa un festival personnel, il y a fait Regola. Or non. Et dans le festival, il y a musique à Congo. C'est pour nous les Congolais. Na vandi na hôtel ba émission ya ba ivoirien. Des ivoiriens parlent de Festigola. Ba ivoirien. Oh ba artiste na bango ba koya ebele pour ba représenter Côte d'Ivoire. Boye ba ke Festigola eza bitumba. Boko yamba ba artiste msuba uta libanda. To boyi ba ko beta biso 18-0 awa. Ndenge fallait zo fingisa biso libanda. Donc, Lelo, je voulais juste vous expliquer que Festigola est un festival ya bana Congo. Et un festival ya musique ya Congo. Donc, bisonyo surtout, ongai, naza robino munibu. Yaka na Festigola oteka musique na yo. Ongai fali pupa. Yaka na Festigola oteka musique na yo.
Fesigo les autres qui fait catégorie à musicien. Attention à la distraction. Les musiciens à Congo, même la distraction. Il y a toujours Sima ya Mutumoko. Bon, on a Mutumoko na Sima le roi na classe. Bon, il y a la voiture. Yo a liboso. Aussi, bisouati mufini wanzungu. Mutumoko a Simbion et la bana Sima. Mousso a Simbion et la bana Sima. Bon, kende. Bon, que oh, a liboso yenda do diriger bino. Or, musique ya Congo, na Mutumoko ta liboso do diriger ba. Biso nyoso tout. Todo tambola nzela moko to kende. Biso tout todo tambola ndepoto koma. Donc cela veut dire Fesigola est la fête. Il y a musique ya Congo. Et ça biloko ba grand na biso ya kalande faki basala. Bango ba rata ko sala yango faire rigola ye nango. C'est ça Fesigola. Tozonga na masolo ya week-end. Babi tozonga na masolo ya week-end. Po mikolo yo chaque lundi na masolo ya week-end. To beta lisolo ya Bordeaux. To mona ki pa artiste na biso Fally. Agende ko beta na Bordeaux. À ma grande surprise, ça louale dans la carré dans la Gaillard. Mais tu comprends que ça louale comme un rectangle. Tozomi tout dans l'élo. Nenga ni salle ya munene et comme un rectangle. Quel miracle oyo Fally a sali. Yango Fally. Ayebana na Turquie. Deux années. Kotebi mikolo yo so moni mona mwasi aagi na mwa bassin te ake Turquie. C'est que bagay sale mo opération. Yango Fally ko miko mema basal na Turquie. Basal yango ba bibi to nini. To comprendre te. Le roi de BBL Fally do kata basal. Alors ça l'opération à basal to comprendre te. Qu'est-ce qui se passe? Mikolo meilleur docteur. Il y a une opération à basal c'est Fally. Salle et arbres. Il y a 3 étages. Tu comprends de te. Ça les tigali étage moko et puis rectangle. Si on y a surtout on est qui wapi. Ngana osenga la bata Fally bozo boyaka awa. Bo expliquer biso. Salle wana. Et comme bongo pona nini. Qu'est-ce qui se passe? Fally, ça est mobimba, mais ça est comme un rectangle. Bazui sel ba sal yango BBM, ba condition ba lié sel mi panzi ba kati misu to éviter. Ba misunyo ça ya Fally akati na sal wana. Atindi yango pas faire to atindi yango wapi. Boebelo rezo lekelanga lelo. Bolimbisa ngai. Balobaka kokende liboko zalaki nakati ya mai. Donc, elangisi belenge, te ko comprendre que aigle ma papu e katani. Donc azui sala Bordeaux a comme ça on a taille ndeke ma papu ezate. Je demande na Fally, ndeko na ngai, avec tout le respect, otozo pesa yo, kota na ndaku, lala pongi, pema. Oyebi pema te na vi na yo? O ezata na yo te, lelo, ngai na regretter pourquoi. Na ko comprendre que Hans Luzolo, na Michel Bakenda, balingaka Fally te. Comment Hans Luzolo a commencé la plaie? Mais Fally Poupa a katarido.
poto monaki ansaninga kata rido baye kopekisa ete elongola ba rido tika sale na polele totali Michel Bakenda na Londres plein ndenge nini ba Michel Bakenda basala plein banani basala plein Anse Luzola sala plein mais Fally Ipupa asala salle BBM a kondisi yango il faut to vérifier yango ba vol ya Turquie mati donc ane Fally to mema ba salle mo makela ngo na Turquie ba yo kata yango Anse Luzola yo ba warrior sur ba zuyo makambo ba warrior ba ko sala yo tu vas regretter ta vie. Comment on va monter coup d'état, on peut fallu coup d'état à makasi boy. Okanga batu nyo sauter pas na yo ba kende concert à Falité. Tout cela permet par rapport à temps. Fally faut zonga sima. Ata la temps. Tant que Fally ozaki na temps na yo zo régner. Malgré tant à rien, non nyo se vendaki na mensonge. Yango moni kati carrière non na mukuse. Olo pema. Olo zote en repos. Fally oyo kite. O utu ko beta sala mpiaka. O yeli biso isusu o disque platine ezanga cérémonie. O eza 4e platine. Po o prometaki biso na Brazzaville. On représenterait biso disque platine. Mais tu as un concert à Brazzaville, tu as au moins un disque platine. Si on a mis ici lelo, et un disque platine, bah ça lelo na naku, toning. Et puis ce qui m'énerve encore, bah même figure ya mindele wana, bah on ne va pas ça comme un disque platine. Bah on ne va pas ça comme un disque d'or. Aujourd'hui, il faut comprendre que mutu soki carrière est fili. Et alors quoi mutu ana mai. Na minute où fallait dans la kati océan. Amona Kongo sika aluka simba. Amona lelo echola aluka simba. Atali papa pia pa na mai aluka simba poazo chola. Soki to sale fort ya ko sauver Falité. Carrière mobimba ya Fally kosila ane oyo. Ngai yango na moni alobaka balobaka ya solo ke basala nzambe kolobaka mabe te pona bato eza ya solo. Na komi ko regretter baloba na ngai alobaki pona Fally ke ane oyo carrière ne kosila. Na moni pena ke carrière ne pe ko mosila. C'est que maloba na ngai kangiye. Basala nzambe s'il vous plaît. Aya dit de Lumumba. Bola ke la batu mabe te. Tala maloba na ngai ndenge kangi Fally. Fin en carrière ya mutu et de sengote pour la biso. Et de sengote pour la biso. Merci la bateau tout batalingaï, merci Nabino, merci na Hervé Bostapé derrière la caméra, merci na Adida Lumumba, je suis de Gaulois, tout le monde doit awa, merci Nabino. Bon comprendre que bon saisir le romoko. Après les deux concerts il y a fait Regola. Toye siko na promotion ya Festigo la. Festigo la est un festival oyoyo et kosangisa ba musiciens ebele kanga ya Congo te. Ça va mélanger beaucoup de musiciens. Dans ba musiciens musu ba uta ba Turquie, ba musu ba uta si na tanga Congo Turquie fallait katene na bois que les BBM. Na ba na sauter la ngai. Ba musu ba uta ba Canada. Ba goya. Donc, tout ça, ma billet, ma maman, bon, mais ma bana, pour la fête sa musique. Boya na bana, bah j'ai concours et kozala, bilo et kozala ebele. Merci à ma Camerounais, oyo, lelo, bango pe bazo créer, auto ben na kermesse, fait rigola na Cameroun. Merci Nabino, j'ai suivi ça, ça m'a fait du bien. Si comme tu vas bien faire un go la mission local, pardon.
ministère oyo avandaka nde na Kinshasa asalaka eloko te. Nanu namona te ministère international bakei kosalela ye bakermese na mboka ya bapaya. Frère Egola babandi kosalela kermese na Suisse na kati ya Genève. Basala kermese Frère Egola baoteka ba t-shirt, baoteka ba kepi, baoteka biloko ya Frère Egola. Donc so côté na kermese wana tu vas acheter des trucs ya Frère. Basaleli marché mobimba na Suisse. Et lelo na Cameroun bazosala kermese ya Frère. O bakoteka ba t-shirt, baoteka biloko ya Frère. Frère Egola ye moko asane kuna te. Sui na lobi oyo na lobaka. Siko bato baka ko comparer mais les rideaux. Na Frère. Baza wapi? Pour messer les rideaux, tozo bangela ye. Double stade de Marty, avocate la rideau, wapi. Ngana no banga, bon, on appelle la première gardée, il y a stade de Marty, pas, et comme il faut noir, et c'est pas mis. Pour niveau, ma rideau, no te kama, maman gambela, pe va se pela. Toi, on a bino awa. Si bon moni fallait l'obéir à faire à Stade de France, bon Maxana Moussafia. Au Stade de France, au Katarido, what? Merci na Simon, merci na Sam Koukou, les nécessaires papa bio, balobi. Ya maman aimé Koukou bana l'angbene na yo, ba et tout bani l'homme c'est merci na bino, tokutani mbale asima. Allez, ciao.